Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Je suis Cornelia Luntadila, votre coach. Ça fait longtemps. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Je suis là. Pour la bonne grâce, là, je suis là. Dieu est merveilleux. Tout côté te belé na grâce light. On a besoin qu'on vous appelle bien te pour na fièvre mais demande na bino l'équipe trop. Na choité. Là c'est moi, c'est Cornelia parce que te belé ba yebingate na lingate mutawa so mafuta panu foyer ba yope. Na nzela tam so moni ngate mais na zawala na ba life na zala mais ces derniers temps na zala life était trop de préoccupations et puis santé penezo répondre na nous pena bien te. Voilà. Na pas na bino lelo kolakisa bino biloko ebele ya sika oto koti ici malgré santé mais na ozala wana pona kolakisa bino ba biloko ebele oto koti ya sika pona bana grâce light nyonso et nazo présenter ba courage na ngai pa ya mama Irène Masiandoki o auté ko perdre ndeko na biso ya mwasi to yebi ki eza facilité année passée zaki dur pona biso nyonso. En plus, Néo pe maman Irène débit kaka a été ko perdre sœur na mais tous allaki ensemble na yinkolo apambola libota mo mama Siandoki makasi courage donc eza lokola règle du jeu donc nzamba sala ngo bon bisonyos na se atango tozo kenna makamoko ndengwana donc courage na libota nyonso ya Irène Masiandoki et puis Irène TV nyonso batutu o balanda mama Irène na YouTube na ye. Courage na biso banso. Félicitations parce que tout le monde pena collé la paix soutien na biso. Bonjour maman Yvonne, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps, on appelle les moi kala. Par rapport à santé, par rapport à makamususu. Voilà. Na ko présenter bino babilo ko belé ya kitoko to koti ici. Ba cliente nyonso na ko senga bino merci o bazo ko avancer. Biso bana Grace Light to société na biso ya Grace Light na Rehoboth. Bozo ko avancer biso mingi na lobi matondo na fiaukidi ne bana ki Congo na pesi bino merci mingi. Voilà. Première eloko na ngina laksa ezali booster d'éclat. Booster d'éclat basali yango na vitamine C na pai. Ça veut dire biloko nyonso o ete kamaka awa bonjour docteur. Eza biloko eza original. Ce qui est original te na oteka yango te. Nkolo azomona nga. Parce que poso ya mutu basakana kana yango te. Yango tinda ngana kende etelo muke pona na apprendre poso ya mwindo a fonctionnaka ndenge kaeni. Donc ndenge nini. Life nanga ekozala mulai mingi te parce que bozo ka mungongo nanga ebungi na se protéger muke pona binope. Eza important. Parce que tant on a besoin d'un nazalaka wana et sengi penzoto ezalaka kolongono. Booster d'éclat oko salela ene longi soki teinture ezali ko bimayo kitoko te. Ça veut dire mabaku tout ozo bonga te. Ba eli biso photo awa. Balobi sérum activateur d'éclat radiance wana baku amina anglais na tangi na anglais boko seka na bo ina otanga te. Kuna mutu azalaki na teinture moko ya moindo muke akomi na teinture ya ndenge mosusu. Deuxième photo makolo na ye ezalaki na mwa moindo muke na telemisa caméra bien azui teinture. Kuna balobi bakudi na ye ezalaki mabe abongisi na se maboko ezalaki kitoko te abongi. Na mokuse okosalela yango ndenge nini. Booster d'éclat okamati moko obuki na tongo o ezali plastique na lingaki ezala plastique na lingaki ezala molangi te. Bato bazali boko ko pesanga ba j'aime na bino ba cœur na bino pour la protéger vidéo. Voilà. Okamati moko ofongoli na likolo nango na tongo o nettoyer longino très bien. Tant aussi ce qu'on nettoyer longi ozui yango osopi na loboko opakoli na longi pe na kingo. Très important ba coude na biso à partir ba 40-45 ezobeba. Parce que ba produit à ma bête utiliser eleki mingi tozo zanga pe élasticité na pousso. Alors, yi akoya ko booster teinture na yo po apesa pena elengi. Place batache ezali obani ko petikisa ye na tongo, ndambo etikali okangi bouchon, mama Rachel Makonda, bonsoir. Bonjour. Ndambo etikali okangi bouchon yango
oko petikisa ye lisusu bato bayebi kikongo te oko pakola ye lisusu le soir kotika bouchon yango ebima mupepe te kanga yango pona protection na yo. Voilà, wana tobandaki na premier eloko booster de cla. Kuna ezali ngai moko nazali koleka na émission moko pona ba oyo bayebi ngai mama Cornelia te nga wana mwana ya nkolo Yesu Masia nalingaka nzambe lolenge pe yo mama Sidonie na ngai mbote naza arime mo muke botila nga ka ba cœur tozokene na biso malembe wana toye na gamme na biso oyo gamme oyo tobengaka yango teint clair. Toza na ba gamme oyo tozoteka oyo ezo cartonné oyo ekendaka mingi. Toza na teint clair, toza na teint métier injection, toza na teint métier classique, toza na femme capable mikolo ezate esilaki pe toza na teint caramel. Ba gamme wana yango etekamaka très bien pe eza na ba résultat moko meilleur. Gamme na biso ezalaka big gamme, ça veut dire ezalaka na 10 pièces. Toza na 3 laits de corps, toza na gommage, toza na sérum, 2 crèmes de visage, savon, l'hydratation, lait nourrissant à la vitamine C, c'est très important, ça ma futa tongo, savon na gel douche. Donc, au sala na yo 2 mois 10 jours. Et ça vraiment calculé na ordre ya cosmétique. Na moni batu basali na 3 mois, batu batuninga mama pona nini, mutu mususu na life no alobi asali 3 mois, mutu mususu asali 2 mois. Raison eza nini? Tango ozo ko utiliser gamme cosmétique ou eza bien compositionné asa meilleur, résultat na yo obana kozwango dans 21 jours tina 48e jour. Okomona ke résultat ekomi kitoko. Tango résultat ekomi kitoko, conseil na nga ezalaka nini? Banda ko sauter bekar ya ba jour. Okosala une semaine ou utiliser crème T, oyeka kana lait nourrissant oyo la vitamine C na sérum na yo. Alors, gamme na yo azana repos. Après 3 jours, 4 jours, ozongili gamme. Bas passe wana, cela fait que gamme na yo ekine na 2 mois et demi, 3 mois. Je pense pour comprendre réponse tanga. Comme nga moko na parolaka chaque jour te. Na salaka bekar parce que poso, il faut épée maka. Prenons l'exemple de moi-même, bozoka mungongo na nga yango te na lobelaka. Parce que corps eningani. Tango eningani nazala posa ya ba repos, yango na sala suba life mingi te parce que nazalaki pena na bokakatani ya maladie. Nzoto pe ezali ndenge moko ba mama o bazali botiela nga ba cœur s'il vous plaît. Mama Sidonie, mama Mamisita, c'est très important pour te protéger vidéo na biso. Nzoto pe corps na biso pe ezandenge wana. Ezala na posa epema. Mama Jackie kuna nazate nazana na life yon na répondre au retard. Bo pesa nga ba cœur. Azala na posa apema. Tango ozo salela pe misaka pe du 1er janvier to banaki ti place gamme aussi là au pema ta journée morote. Non. C'est que l'andara life na ngate. Tango ozo utiliser gamme na 4 ya semaine, okosala même 2 jours ou utiliser gamme te, oyeka na lait nourrissant la vitamine C, ozo ko hydrater pour son yo. Tongo pourquoi? Ya on a commandara, soki mutu asombi gamme na ye, essaye mpe ya ko réserver lait nourrissant na yo, soit deuxième lait nourrissant. C'est très important. Parce que, ba stress musu ye la rabiso na journée, naza na posate ya 3 jours, 4 jours, ya ko tiaba crème, nazuka lait nourrissant na petit kisi nga wana na bimi na kei. Donc, eza, très important. Voilà. Yé aza gamme teint clair. Ezali toujours. Tozo utilisant à répondre à qui toko sans lukuta. Très, très bien. Awa, toye na savon moko. Eza tellement qui toko pona poso nyonso. Contenu na ye à répondre na teint caramel. Contenu na ye à répondre na teint clair. Teint métis. Teint ébène. Ten ben ezali ba ten ya oto bengaka mwindo angolo bana mikioyo ba 18 ans 19 ans non parce que akwa mbeliri ye mwa makasi ten caramel ten clair ten métis na lobi oye voilà ye akwa exfolier pour sono très très kitoko soki ozali na ba madusu obilongo miso ezalaka asalaki ba bouton azala ba madusu ako raffermir madusu wana donc ça veut dire ako kanga yango. Carottes, miel, loso, miliki,
Vitamine C. Waouh, très bien. Azali trop pâté. Donc, azana pâte moko lokola miliki ya miyo kutute maleki miliki ya miyo na makasi. Oko finega muke. Otie mai na maboko. Tango zo chene longiti na kingo fulu oe kutonde la yo na nzoto. Ovandisi fulu wana 10 minutes. Aza méchante eloko te azo sala musala na ye. Tango ko sokole longi oyoka ko kiuta na kikongo oyoka kiu poso kansa ba repasser. Soko chetembe meka yango kanga lokuta. Kitoko. Engaye nzoto za bien te mena osekisa kaka. Kitoko kaluvunuko. Boseka bocha ba cœur. Ça fonctionne meilleur au top. Soki na meki yango te nkolo amonanga na meki kitoko makasi. Voilà. Wana toza nango composition eza meilleure. Même olingo sombeloko bien aimé kenaka na ba composition. Wana eza conseil na opesa yo. Kosomba geloko ngulu te. Beta composition na sima tala liboso olobi wow oyo eza malamu mingi. Awa toye na bakuru yaka. Tobenga ngaye ba mama Jackie, ba Masia Love, ba Bisoyo, to vandisela awa. Temetis injection. Yeso olingi pena yo wana ngai. O vandisa tentir lokola ozalaka bongo. O bota mabongo zonga na YouTube na ngai 3 ans passés. O mona nga boete. Mais eza choix na nga. Personne ne dit que non, azalai kitoko te, yango alingaki koma pepe pa koma kitoko. Babenga ona kikongo bidimbu. Bidimbu ça veut dire ezali elembo. Ezaloza mwindu. Soki okomi na teinture, misu nwe kokoma mikiete. Ezaloza mwindu. Soki okomi na teinture, nazaka zolo ebatama. Omoni zolo nanga ya mukuse. Quand on a komi na teinture, zolo pezaka mukuse. Ça veut dire nazana bilembo ya kitoko. Nzamba salanga kitoko, nzamba salo kitoko, ata oyindi, ata obaksi teinture, mama Jackie, okozala kaka Jackie na ngai ya muluba mwangala na ngai. Eloko eko changer les longino ezate à part teinture. Ngana pona na ngai, injection temetu, mama Jackie pe apona yango. Mama Jackie azana lini loba na biso, injection esalaka yo ndenge nini. Composition oyo eza tongate to tiena kati. Composition yango kombo yango injection glutation. Voilà. Alors, yé pas ça na 10 pièces. Asala rapé kaka 2 mois et demi. Ça dépend ya mutu musu banda somba ilem sou octobre. Na moni été. Azo yelanga siko mama na no pa konanga muke lokwa pe beba na ngote. Gloire au Seigneur. Ça dépend ya ndenge ozo kendela ndenge ozo landa ba life na ngai. Voilà, azali na ye wana toujours. Azana 2 crèmes de visage. Crème de visage moko na calcul nango, s'il vous plaît, nazo kata mtao benga bolimbisa. Crème de visage moko na calcul na ye asalara 1 mois 5 jours. Tozana 2 crèmes de visage d'abord. Normalement, ozana 2 mois 10 jours. 3 laits de corps. Lait de corps moko na calcul na ye asalara 2 semaines na 5 jours. Soko parolaka choko omonaka 2 semaines lait de esili. Mais na moni bato ba sala 3 semaines na lait de corps. Neti ngambo na sala 3 semaines na lait de corps. Voilà. Tozana gommage, tozana sérum, tozana savon, tozana mafuta na biso tongo yewana. Donc gamme na yo eza complet olingo lingate obunga. Boye biso musale bandi na ba débit ezalaka bozo kone na ko corriger lelo par la grâce de Dieu na ane lo ko corriger sous na grâce la été. Parce que expérience où il y a 3 ans il y a composition na vandifi kiti vraiment. Na ne lokote. Eza na bato ebele na débit à grâce light balongwaka. Lelo na mona ki bolebi na moni na longo langa na longo nga bato na lelo ba comment on regretter bo pesa nga chance te. Mais aujourd'hui, eza na ba mama o balobaki mama cosmétique na débit bo eza passe nengo bandi. Mais to kozala na yo tozo kene malembe lelo ba mama na batikala libela pe bazo mona ba merveille. Donc conseil na repesa nga na zato na repesa conseil. So moni mutu ma azolamba mikate zo bimisa dikoshi. Tanga zo boira ona mafuta. Bolo banete bongisa mwa mukie. Tanga ko bongisa komo sala mikata loso, akomo sala mikata madesu. Ba obo cholaki na debi. Tanga oya olobate nazana ba ona tikalaki na bawo.
Bo pesanga ba cœur, Natacha, pesanga ba cœur, moi na SN Tango, ma fille chérie, voilà. Awa, toyena, teint clair sans tache. Azanini, azali l'huile de carotte moto au sala. Vitamine C, c'est un antioxydant meilleur. Basali na vitamine C, papaye na carotte. Aza meilleur. Oebile onga na sala na tongo. Boli msanga, nakozwa mai, papa, pardon. Tellement naza enrimé, faut na mela mai. En tout cas, sorry, hein, bozé la mouke. Mais ça bien. Je fais moi la grasse light, mais là, 1,5 litre par jour. C'est très important pour notre teinture. Non, maman alpha, mode. Et là, on a la salle dans tongo. Dans la mouki na tongo, bah, te belle batou na maman, pesa biso routine na yo. Dans la mouki na tongo, na sisi programme na nga prière, na koti douche, na zui, loso na nga oyo, miel na nga yemoko kaka, vitamine C kaka yemoko, ndenge na otolo banabino, asanga na carotte, na chene lungi. 5 à 10 minutes, na mwa mai muki fulu na tina kingo. Tango na longoli na ye na vitamine C. Pourquoi vitamine C? Ezo sunga pona protéger poso nanga et puis ezo aider nga na ba UV, ça veut dire ultraviolet. Ba rayon soleil o yaka pona obebisa poso nanga. Et ça la biso mona mandefu a obeti et ça le lokolo za mandefu za na mandefu te ba mamusu wana ezalaki mandefu non, et ça mandefu te. Briller rebetio. Tina bambuntu, vitamine C azo booster collagène qui toko ya corps na yo, naturel, azo aider yo, azo protéger yo. Na tie vitamine C, ta on a sisi vitamine C nanga, na ke na collagène nanga ya muke, ya crème, na pakoli ne longi, na pakoli na kingo, na ye, aza meilleur hydratant. Na zuye, na pakoli, soko za na ye te, okoya na ye. Na tie liboso, ye yo. Aza na kati ya gamme na biso. Na zuye, na pakoli di tête aux pieds. Na pakoli di tête aux pieds. Et sili, na zan le loko mousso ko parolate. Soko za na batache, ok na ba crème no batache pa na biso eza. Soko za na batache te, o pakoli très très bien. Et sili, obimi. Soko ok na musala olingi te l'huile za ne longi na yo, ok na ye. Po ya tchaka l'huile te. Mais ye, so za na ndako otiene longi. So za na ndako te ko tchate po atchaka l'huile longi. C'est bon. Et pas na biso nyonso o ezali. Donc, okoso ma gamme no ya teint clair, oye na teint clair oyo. So sombi da gamme a teint clair. Yaya, ko ya na yete. Omoni ye, so za na gamme a teint clair, oye na glutation injection. Eza pena po pesa o pela. So za na teint clair, oye na engalisa. Eza pena po ngala. So za na teint clair, oye na talanga bien, eza po batala yo bien. Ongala, mais so za na teint clair, oye na ye. Oza po keneka na teint clair propre et sans tache. Louidie, to yoki, bolobi to yoki. Ako nettoyer na ba tache oyo moko zo comprendre na meki na entre jambes. Bilo nga na batela rapananga. Na bina o meka 2 semaines na talelo nyonso côté ya ba fesse nyonso o lati kilote mwa mkuso sepelisa papa moni mabundi ya ba fesse na se wana to mapetika kibeni yo moko baluki otali tala kitoko na ndenga mukite. Voilà, tala ba savon na ye. Docteur Valérie a otangela biso composition à savon oyo. Maman na ngambouille Letis na Suisse, bisous. Eza na serre moko za na Suisse yeso ki savon ezata ko sala 1 mois a commander te ti savon goya. Et si la ki ngate mna sala yango na sasa yango na société moko. Et si la ki eyaki savon noir africaine. Femme capable te métisse. Aza kitoko boyo ka composition na ye, docteur Valérie toke. Charbon de bois. Papa, maintenant moi volume ok. Charbon de bois. Charbon de bois. De karité. Beurre de karité. Huile d'argan. Huile d'argan. Huile d'amande douce. Huile d'amande douce. Huile de laurier. Huile de laurier. Huile d'olive. Aussi bongo. Yaya, yoka composition eza na kati ya tala elonyango ba loki bonga ate obonga. Savon oyo ya muke kaka oyo asa mukete, asa 150 grammes. D'ailleurs ça suffit la savon. Eza très très
kitoko composition hydratant na kati. Ba l'huile nyonso ki batangi, eza ba l'huile moko ekoide yo pona ko hydrater poso na yo. Matin, soir. Quand nde bomoni mwana telezi ya petami wana, meilleur savon. Otie place batache ezali na maboko, beurre de karité musala salaka, ba l'huile nyonso batie ba l'huile d'olive bato petikisi na kati ya savon. Bobongiselanga savon babongisi bazongiselinga savon nanga na elongi nanga na kati. Toza wana. Awa na yeko lakisa bino gel douche oyo exfoliant. Eza na bato ebele azobonga tentire pe kitoko. Mais poso na ye eza keba keba. Même na nzoto, même na elongi. Composition na ye eza acide kojique, vitamine C na ascorbique. Baza ba meilleure composition. Ye obano pose kaka place ozo bongela te. Soki na kingo, soki na mbuntu, soki na samakolo, soki na ba fesse, soki na libumu, obani ko nika ye, oniki 20 minutes, tika ye a se reposer na pona yo. Ser moko en France alabi mama na tiki ata 1 heure na osukula basani nanga na sokoli na moni pena 2 semaines mama oza na raison. Voilà. Azani cher te. Akoki kutu ta même pe na salaire no ya journée te. Mais ça marche très très bien. Auto zalaki na premier étage. Nazalaka ndengona na lobaki lelo to zalaka na premier étage na deuxième étage. Troisième, quatrième na rokendete par rapport à ton. Batu nyonso balanda reine masiandoki na zali ona pona bino numéro de téléphone nange zali 0049 176 21 99 49 42 à la fin. Voilà. Toye bongo na deuxième étage ba savon na sina la tiango kuna. Savon moko eza ya suka, funa la sabino ba komini ni magique black spot des années corrector. Botala makamu savon ezo sala. Savon ngo eza 2 ya minene na kati. Boza na longola ye na yebite so na koka. Voilà. Yeyo. Aza lokola noir na rouge. Ya minene makasi. Savon musala sala yango yo. Omoni longue tondi ba bouton na batache ebele. Vergeture, kuna tampon, kuna ba noir na maboko. Okwaki ye na tongo place olinge bonga. Yeyo. Niki ye ovandi otikili minutes. Osokoli na pokwa ndenge moko. Bango balobi 7 jours. Mais dans 15e jour, on a déjà résultat moko très kitoko. Donc so lingo so ba composition nango obenginga na ko expliquer composition na ye. Voilà. Awa to beti milolo to boaki ba fleur crème o biso tout oyebi yango azalaka 2 crème na kati ya tongo na ya pokwa. Biso ba congolais ba angolais to bengaki petit mais costaud. Petit mais costaud bato ba kama oh mama petit mais costaud komi boye. Parce que izini soko azana carton te a changer au carton mais va changer au carton il faut informer yo. Cornelia tozo ke na changer carton. Oza d'accord. Composition na yo kaka même composition mais carton oyo senga ka toza na ngote. Na na choité na accepter carton mais na tikali na même composition pour na troubler pour so ba client na ngate. Petit mais costaud ye ya teint clair. Oko somba kaka ye osombi pe savon na yo, osombi sérum na yo wana on a le bi ya carotte. Okozwa pe résultat kitoko. Voilà, aza pa na biso. Ye toza na batu oyo, baza na problème ya ba tache. Tache ne longi na bimaki bouton na komo mona ba tache, mama Irène, ngai na moni ba luvambano, tache ya tampon te. To différence sera bien. Toza na tache ya tampon, toza na tache à premier degré, toza na deuxième, toza na troisième degré. Batu mususi ba koma na ba troisième degré. Mais soki ozaka na luvambano, ye akoede yo. Oso pakole elongi no. Composition ne azana carotte na paipai naturel na vitamine C. Et pas na biso eza biloko ekoti sika. Maman moko tuninga question, maman, est-ce qu'il y a solo osali contrat na Thaïlande? Oui. Tozana biloko a Grasslight, pe tozana contrat ya Thaïlande. Année passée, tokei na sombi.
mais année oyo ezali sous likambo ya kokende kosomba te eza contrat oyo tosali na Thaïlande biloko ya Thaïlande ekomi okota na Grass Light, c'est vrai eza original. Soko lingo zongo na Belgique eza na place moko na Anvers okozwa pe biloko ya Thaïlande na Best Secret. Yepe aza mona mwasi moko ya très courageuse asali contrat na ye na Thaïlande ya biloko ne pe ya original. Kosomba na TikTok te, kosomba na IBT, soko oza na besoin pour son et comme trop jeune encore. Yaka na Grass Light na Best Secret na Belgique. Voilà. Ye awa ezali lèvres rose. Lèvres rose te po somba lelo. Maman n'a pas connu mon sali rose te bite. S'il vous plaît na français, na Dutch bite. Aza traitement. Chaque jour tant ozo parole mon ko na yo ezo changer. Nga zaki na ba lèvres noires de nature. Lelo na rasu na ba lèvres noires de nature te à cause ya lèvres rose. De 1 à 6 mois mon kono e comme ndenge ezalaki te. Parce que tant teinture est changé, ba lèvres nous faut soit teinture ya kitoko. Et puis soki olingi. Soki mutalingi a ta teinture mon no eza noir, eza beauté na e. Donc c'est un peu ça. Awa na lingi na sabino ba sérum na biso o eza éclaircissante sans danger. Tel que yé ozoeka 2 cuillères au tie na mafuta nzoto. Cuillère moko na mafuta longi. Mama, soki pena teinture bimite. To sangani ngai mama Irene, to luki mama pasteur mususu, mama Jaël, to luki sou mususu comme ça to prier pour nous to comme mo ebele. Ça marche. Voilà la sexy bino. Ça marche très très bien. Engalisa tembete ba rotuno mama ngaleli nini. Mwana mukie pilipili mukie aswaka. Très kitoko. Talanga bien bosi bo mesani na ye. Kuna na suka eza ba savon o na salaka. Meilleur savon composition pe ya kitoko. Tellement nzoto za bien te life nanga lelo nazo kende pena na osukela wana. Na linga ina la ksabino ka ba biloko ekoti sika biloko ezebele toke likolo collagène yeyo. Kozanga ka collagène te kuna toke gluta white kuna tozanga gluta berry. Fo na ya za bele na marché. Et soko lingi original yaka. Gluta berry auta en Europe te. Ils ont biloko Thaïlande na originalité na e. Si vous avez besoin de teinture, na ko expliquer glutaberry azarane charming te. Période nyonso, nga na zo utiliser glutaberry. Alinga lo kutate, je vais vous montrer mon glutaberry. Vous allez la ngala. Pour mon appena que maman a zo utiliser glutaberry na e. Omoni yanga yango. Na tika na 1 2 3 4 na 4. C'est très très bon au tien na mai na auto mele kalate. Bol ne yango. Moni. Très bien pour la teinture. Et bon marate, mutaku farate. Ya meli mutsu mwandam. Voilà. Na lingi bino mingi, so za la question, tout nanga na répondre en très kitoko. Nzambalola apambola bino nyonso. Mama Irene merci. Na mutema no munene ya kitoko. Nengo shuganga ba video pour ko tsake pa na yo. Soko lingo s'abonner pa nanga, obeti kaka to bongisa meya TV. Wana ou s'abonner pa nanga, ba question nyonso na ko répondre ango. Je vous aime tellement, soyez bénis. Nzambalola apambola biso nyonso, to telema makasi na mabonde li to tikala na nzambe na biso abolingo. O to futaka ete po to zwa pema. Talaka bakata pema o to zwi na tongo. Mais soko ke na bonbon no hôpital lelo, pema ya pamba ya iner, mbeto kuto hôpital va olali to ba bambio facture à 2 semaines au gangi. Mais notre Dieu azo pesa biso pema ya fele. Nzamba kumama. Merci beaucoup, soyez bénis. Au revoir.